Ingeta, la famille. Bokota. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, koya kola la kola mukana ya somo, koya kola la kola mukana ya koinda, koya kola la kola mukana ya kobeba. Sava inda, ezo inda, nandenge moko ya somo, pinza, mingi, makasi. Voilà. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezate moyen ya koya ezate toyaka toujours kaka soki ba dossier ezali yango bomona kabiso na lombango. La famille lelo toye na dossier, toye na situation, toye na circonstance concernant surtout maman Nabiso Denise Nyakeru, première dame, Madame Tshisekedi. Et ça toujours bongo. Qu'est-ce que se passe? Déjà, et belé à batumité, mais comme bêta. Mama oyalinga binisa nini eroyo, mama Denise asali nini lisusu nzambe na bomo. Makambo ezali. Kande na yebisaka bino, en tout cas soki ya koloba ezali na koya nanga na pete nyonso, soki pe ya koloba ezali te na koya nanga te, na ko préférer nanga na vanda nanga na kwa nanga na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu. Soki bo mona nga na zoya ka, cela veut dire que ba dossier ezali, ba makambo ezali, ezamwa bongo. Lelo toye na dossier ya mama na biso Denise Nyakeru. Bandeko nanga makambo awe ezali. Avant ya kota na mozindo ya makambo oyo ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoyi na pesi bambote na mama Lisi Mpito ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na yemoko la parisienne ya tongo madame Judith Diampovisa bambote nanga na Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international tonton Amos Kazadi sans oublier madame Naz Kazadi na système moko ya kitoko. Voilà. Bandeko nanga kandenge toye lelo na makambo ya mama na biso Denise Nyakeru. Mama Denise asali nini, problème eza nini, situation eza nini bandeko nanga makambo ezali awa ya somo. Avant na kota kuna tolanda nanu sport, le temps pour moi aussi na mela moi mai kaka ndenge ezalaka na système moko ya bien. Tolanda et on se retrouve juste après. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile salakate, pe ezamu kie, mama azo sepe la tena mbetu na gavke la muki feti zongi ba mama on a ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata komi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavke bona loposo totikali sima te bergete babengi
Douta, bouton, tâche, 5 jours ya bamba. Hôteli, lokola lilala. Teint uniforme. Tozali na gamme complète. Ya Coca-Cola. Ya injection. Ya comprimé. Ya suppositoire. Esengo ezali. Mama, olingi ovindisa tolo pesima. Sans opération. Benga biso na lombango. Papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne, topé externe. Yoka na 2 jours ya bamba. Omoni changement ya solo. Et bongo, on a bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, Grolo solution, perte de poids naturellement au coco ta salle de sport. Théo, kisi ya comprimé, P-injection, na cave-cœur, au zongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre. Na cave-cœur, oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille. Kande na yeb sarabino, batela santé na yo. Soki ko bate la santé na yo te, mutu moko te, akoti kala, ko bate la santé na yo te. Yango eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu, en tant que mutu, ko yeba kandenge nini, ya ko bate la ka santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango, ya malamu, bande konanga, Gavecœur aye na ba solution, ya makasi. Gavecœur aye na ba solution, ya kitoko concernant surtout et encore makambo ya mabota toyebike ebele abatu lelo oyo soki tobeti lisolo ya mabota ebele abatu eza ya koyinda eza ya kobeba na ba couple na bango mobali azolinga koyoka disusu mwasi te. Pourquoi? Parce que mwasi azoko kanaye kukumba zemite yango bandeko nanga Gavecœur aye na ba option ya makasi concernant makambo ya mabota. Donc bandeko na biso nyonso o baza na problème ya mabota bobenga kaka Gavecœur na lombangu aya kosunga bino na oyo etali makambo ya mabota. Voilà. Toye lelo na dossier ya mama na biso Denise Nyakeru, la première dame basi nyonso ya Congo batali la kaka ye balobi yende mama na biso yende mama oyo azokonzaka biso yende kande boyebi yende. Voilà, biso nyonso tozaka na sima ya mama. Voilà, siko lelo oyo dossier eza nini? Pourquoi mama Etoiline Ines TV atiki batu nyonso aye kopona kaka mama Denise Nyakeru? Lelo ebele abatu baye kopesa mama na biso mama Denise Nyakeru raison. Apesi raison na makambo mwa ebele. Toyo kananu makambo alobi awa epi na ozonga pona koya ko meka kosala analyse na biso. Voilà. Nazongisa nanu sima. Attaqué réunion mon conseil de sécurité. Ils étaient à 8. Qui c'est qui était là? Non, pas 8. Ils étaient, je pense, à une dizaine. Alors, vu qu'à comprendre dès le lendemain, bah, c'est preuve que ma solongue était de l'autre côté. Maintenant, dis-moi, Nakatiwana, qui peut être vraiment insensé, Abimzara Masola et Delika Boyamboka, aucun mobile à solo, c'est quoi ton but? C'est quoi? Donc c'est ça, notre vie, on est, en fait, je pense que mon connaît pas ça, il sait même plus à qui faire confiance. Il sait plus. Mais je crois que le chef là où il est, s'il va faire confiance à qui que ce soit, il va faire confiance à lui-même. Mais comment veux-tu travailler seul? Il faut pas oublier une chose. Félix, il est plus politique que militaire. Ça, il faut pas l'oublier. Il y a Ayaki Nakoba en tant que politicien, mais il comptait sur l'armée. Parce que l'éducation, il a dit, on a poto, il a dit, mon poto. Donc, ce qu'on a pour l'école. Aujourd'hui, on n'a pas d'individualité. Mais cette mentalité-là est entrée dans notre pays, ça fait quelques années. Et comment que non, on travaille pour les individus, à tel point que ceux qui ont lié, n'étaient pas l'entreprise, au côté, nommé au DG, en fait, ils ne sont pas là pour l'avancement des choses. Tout le monde tire la couverture côté naïe, on tire les bâtons dans le roue. Tant que, à Tabogmissi, million, tant que yo échoué, c'est ce qui compte. Ils ne regardent pas la perte en effet, c'est ce qui mon conseil réunion mon conseil de sécurité. Ils étaient à 8. Qui c'est qui était là? Non, pas 8. Ils étaient, je pense, à une dizaine. Alors, vu qu'à comprendre dès le lendemain, bah, c'est preuve que ma solongue était de l'autre côté. Maintenant, dis-moi, Nakatiwana, qui peut être vraiment insensé, Abimzara Masola et Delika Boyamboka, aucun mobile à solo, c'est quoi ton but? C'est quoi?
Donc c'est ça, notre vie, on est, en fait, je pense que mon connaît pas ça, il sait même plus à qui faire confiance. Il sait plus. Mais je crois que le chef là où il est, s'il va faire confiance à qui que ce soit, il va faire confiance à lui-même. Mais comment veux-tu travailler seul? Il faut pas oublier une chose. Félix, il est plus politique que militaire. Ça, il faut pas l'oublier. Il y a Ayaki Nakoba en tant que politicien, mais il comptait sur l'armée. Parce que l'éducation, il a dit, ah, na poto, auto, et puis n'attend mon poto. Donc, ce qu'on a pone écolo. Aujourd'hui, on n'a pas d'individualité. Mais cette mentalité-là est entrée dans notre pays, ça fait quelques années. Et comment que non, on travaille pour les individus, à tel point que ceux qui ont lié, n'étaient pas l'entreprise, au côté, nommé au DG, en fait, ils sont pas là pour l'avancement des choses. Tout le monde tire la couverture côté naïe, on tire les bâtons dans le roue. Tant que, à Tabogmisi, million, tant que yo échoué, c'est ce qui compte. Ils ne regardent pas, la perte, c'est ce qui voilà. Na bandi ebele ya batu toti koyoka awa eza mongongo ya mama na biso Denise Nyakero oyo biso nyonso tobengaka première dame oyo biso nyonso basi totalelaka ezalaka toujours bongo na ndako nyonso ezalaka toujours bana basi batalelaka toujours mama bana mibali batalelaka toujours papa yango ezalaka toujours bien ba mama toyebaka ndenge nini ya ko se comportaka envers bana na biso ya basi ba papa pe bo se comportaka bien parce que boza ba exemplaire ya bana na bino ya mibali ezalaka bongo voilà. Ebela batu tango audio oyo ebimaki ebela batu ba finga mama Denise Nyakero na ndenge moko ya somo balobi mama na biso Denise Nyakero azana sagesse te pourquoi makambo azo solo la na mobali yake ko betela bango ba camarade na ye masolo boye emataki ekitaki mais lelo oyo na makambo oyo ye uti ko bima awa na makambo ya ndeko na biso Christian Chiwewe oyo alingaki azoloba son excellence Félix Antoine Tshisekedi azana maboko na ye akoboma ye ebele abatu lelo oyo baye ko zonga na ba audio oyo balobi non mama Denise Nyakero azalaki na ye na raison azalaki na raison pona batu o baza na pembeni ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi baza batu moko tokoti ko salela confiance ata mokolo moko te baza batu moko okoti ko salela confiance ata jour moko te mama Denise afingamaki makasi na ba audio oyo afingamaki surtout congolais ya zalaka kaka soki amoni litière amoni mwa makambo c'est fini amoni opportunité o congolais lingaka kaka ba pesa ye opportunité ya koya kofinga ya koya kosabola akoya penza na pete nyonso wana penza ezalaka na ye congolais ezalaka baje ya congolais bandeko nanga lelo oyo bopesi mama Denise Nyakero raison na makambo oyo alobaki ennemi ya congolais na biso azalaka kaka congolais ennemi ya congolais na biso azalaka muto musika tenga na yebisaka bino chaque jour mutu oyo aso sala keno Congo na biso ekendaka liboso te Congo na biso etambolaka bien te ezalaka kaka biso moko ba congolais pourquoi parce que biso ba congolais toza batu moko bato aketo il suffit kaka mbongo emonana c'est fini mbongo kaka soki emonani c'est fini congolais akoteka ndeko na ye congolais akoki ko imaginer ata ko kanisa 2 fois te ata ko kanisa 3 fois te ye akoteka ndeko na ye congolais c'est ça un congolais. C'est ça un congolais bandeko nanga bino moko boutaki komona awa makambo ya Christian Chiwewe ndenga bandai koloba Tshisekedi azana maboko na ye azo gérer situation azo gérer promettra ki penza Joseph Kabila Kabange kenon ndenge za boye na kobomela ye yo ezaka pasi donc son excellence abado travailler na batu apesi bango information bala moko bango pe ba transmettre information wana epa ya ba Rwandais epa ya ba M23 yango bomona ki bitumba na est ya mboka na biso ezalaki incontrôlable ezalaki bitumba moko bandeko nanga oyo ezalaki bo comprendre te nzoka ka bandeko na biso ya ba congolais baza na kati ka kuna bazo sala na bango ba jeune na bango bazo sala na bango ba oyo nyonso bango o balingaki congolais ezaka pasi kolala kolamuka na ba dossier ya ba congolais kolala kolamuka na ba pasi bandeko nanga e osala ka pasi na Congo na biso mosusu toyebi te ba konja mboka basale la confiance banani batika pe ko sale la confiance te banani
ekomi kopesa pasi ya makasi epe ekomi kopesa pasi pe mawa Congo na biso Congo moko ya ba situation Congo moko ya ba dossier kolala kolamuka na Congo na biso bozanga kaka kimia muto kosalela ka confiance na Congo na biso azate ndenge za boye président ya mboka na biso na mawa et puis na suka biso ba congolais to ya kotelema aye président wana azosala msala malonga te président wana kutu na mandana ye asala kite awa ebela batu baolela son excellence Félix Antoine Tshisekedi aosala msala te mais le jour akolonga pouvoir mutu mosusu aye kokota kaka bino ba congolais bo banda ko réclamer ye ebele ba congolais bakoya awa bazongisela biso mwana mboka bazongisela biso Tshisekedi abanda osala msala bien mais bino ba congolais ka ba bino oyo bozo bomaka Congo na biso kaka ba bino biso ba congolais biso na biso isifika mbongo balakisa yo mbongo ba promettre yo pouvoir moko oyo peut-être na yebite soko komata na pouvoir wana na kindoki oyo pouvoir wana peut-être kotikala komata ngote ba promettre yo kaka c'est fini batu bakomi ko balusa maloba batu bakomi ko changer maloba ekomi ko sala ka pasi ya makasi bandeko nanga en tout cas ezo sala pasi mingi na motema voilà yango ka ya muke na linga kina partager na bino na ndenge pe na système moko bien bandeko nanga biloko kitoko eumela kate ekendaka nango mbangu tokomi na mwa suka partage na biso en tout cas permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine ciao.